Nazane sengo makasi komona honorable azoka bola biloko ba mususu baza incapable ya kosomba yango vraiment to sepeli mingi na geste aboye talaka toza na base na ye banini donc toko koisa te nane sengo pona somba na ngango te pale bakabioli yango nzamba pambola ye na kati ya secteur oyo ya Funa oyo tobengi district oyo Papa Lebe azali moko ya batu oyo asalaka bilembo na ye toza kokambwa te me toyebi deja falaki ezala nzambe apesa yesu makasi tomibatela biso mpe bakongole tomibatela na maladi oyo mpo soki yozwaki yango pesa moninga te tose protege tomibatela mpo na mikolo ya nzambe akobatela biso abatela mpe Papa Lebe mopi ya Florent apesa ye makasi azwa akoki kozwa mpo na kosunga population ya Funa. Merci mpo na bino na papa donc papa sali biso badon moko boye oyo tomona yango te oyo kutu bango moko balider fa basala yango me tomoni honorable asali yango donc eyelakisaka ye aza na souci ya peuple na ye yango tosepeli. Merci papa. Non, eza bon, eza malamu parce que aza député na biso ya ville ya Kinshasa et puis député national. Donc c'est bon ndenge azosala azo contribuer pour combattre la pandémie à Covid-19. Courage à lui et puis merci. La campagne est makasi pour combattre le coronavirus. La sali geste oyo pour la population ya Funa mobima na kalamu en particulier que naza bino kotinanga pour représenter bino. Souci nanga ezali que population nanga ya Funa ezo malade ote. Muntonso ato samibeko asura maboko kupusa na penete kupesa mbote na motote. Tango yoki mwa nzoto fièvre kene pa munganga. Kotambola pamba te na balabala tango moni pelika malonga ezali te. Donc gesto na sali ezali mpona koattirer attention ya baélecteur nanga nyonso ya Funa population en général ya Funa ezala obotanga te nazo kosenga ke otosa mibeko osula maboko na yo olata bakache nde ndenge bakonzi bazoloba mpona koboya maladi oyo ya coronavirus. Donc nasengi na population nanga ya Funa mobima na Kinshasa en général totosa mibeko mpona kobenga na coronavirus yango wana na moke nazwaki nalobi très bien naza na mbongo mingi te na moke nazwaki yango nazali kotambola partout kokabolaka cache-nez. Donc ezali moke mais ezali significatif ewuti na motema kado napesi bapopulation ewuti na motema ezali ya moke bien sûr mais boyebaka ezali si mpo olakisa bino ke naza na bino nalingi te moko na biso abela nalingi te moko na biso atika biso yango natiaka cache-nez ntango obimi epai bato bazali ebele tia cache-nez na yo kopesa moto mbote te kozala penepene na bato te à moins d'1 mètre non kobima pamba te so oza likama kosala te vana na ndako tata mama mwana moke vana na ndako ok voilà signification ya gesto nasali lelo ekosuka lelo te oyo nyonso azwaki te aya na ndako na kopesa ye cache-nez nazokontinue kosala yango nakotika te nakolemba bino te mais ensemble tokovaincre maladie ya coronavirus. Merci beaucoup.